Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Bana nzambe, shalom papa, shalom ya mwasi esika nyonso tozwami mbote nzambe a sala biso lisu bolamu ye o a permettre biso na tango tozala su na présence na ye toyekoloba shalom na libota na nzambe na mokili mobimba epai tokutami meme ya mwasi oza na hôpital papa nango oza na hôpital vraiment nzambe asala bolamu na ye po tozwa susu kombo ya kobenga ye Nzambe asala vraiment bolamu yango eza libondeli na biso toyekopesa mbote na bandeko nyonso oyo toza na bango connecté même oyo bakolanda biso indifféré toyekopesa vraiment mbote mingi bolamu na Nzambe emonisama po aza vraiment Nzambe malamu eza biso couple tangu fwene oyo tosololaka na libota na Nzambe tangu nyonso Nzambe asalaka biso grâce ya kozala na présence na ye tosololaka mpona ntina na sekele ya libala. Oui, shalom, shalom, zali bota na nzambe biso ba oyo, tozana ngambo oyo, tozana posa eke, to partager oyo zama na nzambe, yango tolobi, shalom encore une fois de plus na bandeko, nyonso kokutami na ngambo wana, ndenge mama oyo tikolobeza couple tango ifwe neza awa, to parlera si oyo zali sekele ya libala. Pourquoi sekele ya libala, toloba tango nyonso eke, église eza composée na ba famille oyo baza marié, batobi bale, tozolo ba vrai que les couples chrétiennes, ba oyo nzambe asangisi même nzambe oyo na boyebi nzambe te bako koma koyeba nzambe apati na lelo dotolo na ba couple nyonso mingi oyo bakute mingi na bonzambe yango tozoba na ntango oyo ke benga libota moko invite famille moko bakota na lombango afin to partager oyo eza malakisi na journée ya lelo amen amen po to partager sans nzambe tokoki ko partager maloba na nzambe te sans bolamu na nzambe sans le Saint-Esprit oyo apesaka biso makasi biso na bino na ngambo wana tokoka te ko partager maloba na nzambe pe tokoka ko comprendre yango te yango wana tokopusana epai na ye na komikita nyonso koloba ete nzambe monisama lisusu Seigneur apesa biso lisusu makasi nzambe esala biso sungolu esika nyonso tokutami yango wana tokobondela tosassocie na prière po tomona loboko na nzambe tobondeli nzambe merci yawe na elonga baye bapusana epai na yo nzambe tosepela baye toluka yo nzambe yo monisama na ntina na yango nkolo topusana pokwa oyo kolukelongi na yo elongo na bandeko bakutemi na ngambo mosusu tike totoza na présent na trois dimensions corps âme esprit eke faveur mpe ngolu na yo nzambe permettre nzambe na bikamwa biso tozala connecté na source divine afin totransmettre oyo eza bombo na libota na yo na kombo na Yesu Masiya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Zambe azama la mingi. Soki pona yete tonga kiko koma na tango te. Tokomi na tango oyo po yende apesi biso pema. Tokomi na tango oyo po yende asali biso lisusu bolamu. Yangwana toko kumisa ikombo na ye po ete azan zambe na biso. Toko yemba mwa mke. Pour te comprendre que toza kati na sekele ya libala. Sekele ya libala. Sekele ya libala. Sekele ya libala. Kokanga mana Yesu. Yende sisi ya libala mosantu. Totangi mikanda na Bible pe bakomiyo likambo ya libala. Sekele ya kofanda na libala kokanga mana Yesu Yendekisi ya libala mosantu Mabala na biso eumela siku Na basi tonese ngoto Benga ne komoko, evite ne komoko Mama na biso nzumba teka Tango yana ko evite ne komoko Nzamba za kopambola yo Benga ne komoko, evite ne komoko akobata Na pasito ne sengo totalela Nzambe ilonge Partagez Evite ne komoko akota afito yekola Oye zali sekele ya libala Ilonge zali ya ya solo ya mwasi mama na ngai nzumba teka elonga kati na mabala na biso eza kaka na Yesu Mesia
elonga eza kaka epai na Yesu po yende azamo kokisi na nyonso yende asala libala yende kolo na yango oyo akotika teke gloire ya libala ekende epai ya moto mosusu yende kolo libala ya Esteli destinu nzambe asalo bolamu ya lila Yesu nde kolo libala nzambe amonisa mapaste na nga Jacinto nzambe asala vraiment biso bolamu mingi libala esimbami epai na nzambe esimbami na bakisi te yango toyebi ke mabala na biso ewumela seko sekele ya libala ezaka kozala na nzambe sekele ya libala eza koyeba nani oyo aza créateur na yango te soki omoni couple na bango lelo eza na resiti longola ba arrière pensée soki ekoki kozala kisi te ya biso mpe na ya ngai mpe na yo ekoki kozwa resiti wana ekoki meme kozwa plus soki toasocie nzambe kati na yango soki tolongoli kobanga soki tolongoli distraction soki tolongoli badoute tozwi nzambe totie na première position mabala na biso ekozala plus ke oyo omonaka parce que aza nzambe na yo ya aniki suka merci pour la présence benga ndeko moko yebisa eke toza deja wana mutu na mosanga ye merci aya teme na biso eza wana ekomami deja koyi kokoma yango po libota na nzambe emona yango lisusu donc tozolobela tozala kati ya sekele ya libala mama na ngai mami Vasi tozolobela sekele ya libala o biso toza ba spécialité mais tozalaka toujours na souci ya kosangisa ya ko partager oni nzambe azotia kati na biso vraiment nzambe apambola papa na ngai Alpha kia ko Kongo mo Kristo elongo na mama Hortense vraiment nzambe asala bino bolamu oyo ebele pe bayebi couple tango ifoine na nzela ya sekele ya libala a partir ya chaîne na biso chrétienne Kongo mo Kristo nzambe me chaîne na biso mosika vraiment yango tosangani su awa na tango oyo tozokoma na kati ya Kongo mo Kristo te na kanisa 4 mois yango oyo toyebi makambo nini oyo eza na mokili nzamba osala biso grâce à kosokola mokina makila na ye toko monisama na tango oyo nzambe ako permettre ba o balandaka biso na Kongo mo Kristo raison ezake confinement esalaki moi ba empêchement mais nzambe aza toujours nzambe na ba oya ye amen tuza venir toujours kwa sababu na biso kwa invité pendant que tuza koyemba tuza kotombola nzambe tuza kobinela nzambe tuza kosantola donc nous avons quatre makinu pour l'ensemble. Nous avons un décomoko invité ndeko moko. Natango oyo mwana na biso Mariana za kotina biso nzembo na biso ya ndeko na biso Matuta. Tozoyo kanzembo. Alléluia. Nzambe azana elanga monene o nini alobike elanga za monene mutu amutana musana ye. Partagez. Ya ankisuka musana ye na kati ya sekele ya libala aza écrivain akomaka. Yemta comme la biso ba verset mta comme la biso ba tel. Pasteur na biso Moïse Matuta aza moyembi o azo sepelisa biso na banzemo kama pambolo pasteur na nga Jésus le na mboka. Voilà en direct maman. Invité. Yo pasteur Jésus le ko partager. Partagez. Maman na biso Mariana na France aza ko partager na tango yo. Azo partager na papa de Luz, azo partager na pepele ba na France. Puis maman na biso bijou tozala yo en ligne partager na bandeko ona ba kote ba kokota. Pendant tozala koyembela nzambe maman. Amen. Tozombela nzambe na nzela pasteur Moïse Matuta. Oui. Na nzembo na biso ya rétroviseur. Pourquoi rétroviseur? Parce que mutu aza peut-être la capacité moko inférieure tokosa la capacité. Par rapport à la capacité à Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit a révélé pasteur Moïse Matuta rétroviseur. Donc tant nous faut tozonga na sima kotala bolamu na nzambe. Ya mwasi papa lelo so tozala kati na mabala. Lelo so tozala ba veste. Tozala ba sapatu. Tomona ke bolamu na nzambe. Soki totalisi miso na biso na rétroviseur tomona esika toutana esika tokomi lelo. Nakanisi différence ezali. Basiper eza ya kobomba même 5 à 10 elaka makate basapatu eza ebele na bakonjete biloko bido bolamu na nzambe eza ebele ntango mosusu mokolo moko yo ntango mosusu nanu te me ngai ese nakutama na hôpital na condition moko ya pasi me bolamu na nzambe emonisamaki yango nazama pambola pasteur Moïse Matuta maman eza na bato oui c'est très important pasteur sule nzambe apambola évangile sule nzambe apambola na Angola ela bandeko tolanda biso juste toyaka mpona témoignage maman maxi na folie mpona oyebi ete mama nayebi eloko moko eza important otala na rétroviseur eza na moto mosusu amoninga évangile ntango ifai na cravate eza moto mosusu amoninga na kazaka
Mais ils ont la moto, ils ont un sac, cravate. Mais ils ont un sac, on a 44, maman. Donc, vous avez le numéro 65, verset 10 awa, dans ma boque. Donc, et pour l'être, il y a des gens qui ont Yamona bola munanzambe. Yes, oh, Okosa na bola munanzambe te. Nata mozi ba bola munanzambe ba pe ko partager bola muna yo na baninga. Bola mo yo so vivre yango. Ba bien o yo sa nango ko pe ko partager yango na baninga parce que za bola munanzambe. Linga pe baninga bazana mabala ya bien. Ko panza libala ya muninga te. Ko bola munanzambe ndesala ke yo ozala esika ozali. Esali ke yo ozala katina libala te ko ko kosa bola munanzambe. Na bosa na yango te. Bola munanzambe kuna kele kebele na ko quand même ko koma yango te la kumisa nzambe parce que asonda kamitema. Même si l'hôpital y a moi c'est si comme ça. Même aux hôpital, des canisa 2 jours passés, 3 jours passés. Bola munanzambe moni samaki. Comme sous un mois passé moni samaki. Alors à comment ni sa moni sous. Pour y l'hôpital renouveler la caponte na ye maman na nganzu bateka ya ni tuka bien renouveler la caponte na ye. Parce que na nganji si sous les mêmes pour la église. Pour que on pour renouveler monter na ye. Azanzambe. Topo sa bola munanzambe te. Amen. Yes, oh, yeah. Nano wanganate. Katana bisome mele. Na koma la bokabalelo. Ah, Zambe. On a te ko defa. O matina taxi zo banga. Comme chef Pasuki. Ah, ngama kwa. Bola manzambe. Na koganga tango nyoso kuna balabala yokolo. Na matombola yo partout. Na koyebisa bato nzambe na solo. Pantalon na moko. Chemise moko. Tango bazosumela za wana. Bazosumela chemise mwana zala. Koni katie mama. Koni la chemise. Ya bijou betela nzambe maboko ba bola nzambe zebela bimission l'hôpital. Ebele ba kutu na corona le ki ba on est l'autre côté à bimission. Non, betela nzambe maboko. Mosali na pita base okomisana na ndako opesa na possibilité za papa na pita base osulela maku chemise maku poza na bodika mote okomisina mai bimisa possibilité le pasuka zamboyo na mabosa na bola mona hotel zambe azanzambe mama na ngai mama na basila zambe makambo azosalela yo eza na ndeko mwa azoloba soki asalelaki ngai yango nasaleli yango yo oza oblige kokumisa ye tata yabanaaana na Brésil eza na pasi te loba nzambe oza malamu loba nzambe oza malamu loba nzambe oza malamu nayebi ke ndeko na ngai Jean Dala na kati ya Brésil motema eza na pasi mais loba nzambe oza malamu na kati ya bolamu wana toyembela ye invité nde tozoyembela ye continue koinvite. Alléluia. Merci. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, nous te proclamera au-dessus de tous les rois. Nous te proclamera au-dessus de tous les rois. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, nous te proclamera au-dessus de tous les rois. Nous te proclamera au-dessus de tous les rois.
les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsque parlera de l'agneau. On te proclamera au-dessus de tous les rois. On te proclamera Au-dessus de tous les rois. tout genou fléchira lorsque parlera. Jonathan, Sao, Emmanuel. Invitez, confie dans le cœur. Confie. Alléluia. Maman, aimé. Maman, aimé Koutou. Dieu te le soit. Zala comme le maman. Bengande komoko, invitez komoko akota. Na oeza li sekele balo. Zamba kambola bino, zamba mola bino. Lekima kuna ngola na deshe zamba kambola yo na deshe nombele. Nanga nyoso kasi yote Yesu. Yembela zambe. Zambe ya pesho libala. Lelo zamba pesho makute mele. Deko na ngai. Mama kwa ebele na fierete. Yembela zambe. Bolama zambe. Yembela zambe. Zamba kumama. Bolama ele. Makabele koma na ndaku leleza na kate. Mama. Yembela mama mkeko. Yembela zambe. Mina lonye. Posana yo. Yesu. Posana yo. Zamba peso makasi. Eza sango ya mawate ekolemisa biso koyembela Nzambe to kobinela Nzambe to Zamba peso makasi. Ya Jean dala na Brésil to bien ke tozanga nyonso kasi Nzambe te. Elikolo bakelikola circonstance nyonso sans Nzambe to kokite. Ya mwana toza obligé koloba Nzambe merci. Oyebi na Psaume 103 na verset 2 ou 3. David azokoloba molimo na ngai kumisa Nzambe kobosa na bolamu na Nzambe ata moko te ndenge koyebisa ya mwasi kobosa na bolamu na Nzambe ata moko te meme na ntango okutami esika oyo motema ezoswa papa na ngai meme na ntango oyo okutami esika oyo ya pasi na hôpital una boloko ou meme na incompréhension kati na couple me kobosa na bolamu na Nzambe te yeba ke avant 16h oyo tozala avant 16h30 ça n'est pas heure esika okutami avant heure oyo donc Nzambe asalaki bolamu moko na bomoi na yo kanisa bolamu wana loba ke nakoki kokanga motema na ngai te nakoki kobosa na bolamu na Nzambe te lolenga sala ngai bolamu na mikolo eleki lolenga sala biso bolamu na ba air passé donc alobi a renouveler la bonté na ye makasi na biso za ke toza na espoir que lolenga ya renouveler la bonté na ye donc bolamu ne ko continuer komonisa makati na biso condition za moko to kangama na ye condition za moko mitema na biso za la partager te donc toyembi tozanga nyonso kasiyete tolobi ete azwa kombo eleki likona ba kombo nyonso aza Nzambe donc David azalaki mokonzi atali alobi na motema ne na âme na ye esika o ba sentiment esika o ba doute eyaka na kumisa ye ou pas alobi molimo na ngai kobosa la bolamu na Nzambe ata moko te même lelo mobali azo compliqué ya mosa azo compliqué papa na ngai ya mosi kobosa na bolamu na Nzambe te ezaki na dit le premier moko azongaki esalaki Nzambe malamu Nzambe aza Nzambe alingaka reconnaissance amen do alinga tozonga to bane merci ndeko na ngai mbimba ata lelo mutema ezoswa likambo yango koki koyebisanga me naza incapable ya korésoudre yango ntango mosusu naza incapable ya kosekisa motema no mama na ngai fasi mais pa ya Nzambe soko bosani bolamu wana te te Nzambe akotala bana mukolo moko na longolaki ye na kati ya lo de bar a reconnaîtra ki donc lelo akuta
na potopoto te naza oblige kolongole po akotémoigne nga na nzela na ye ebele su bakoyeba ke naza nzambe mais ntango biso tozobosana bolamu na nzambe tant tozobosana bolamu ya mutu asala biso yango c'est tant tozobosana bolamu ya mobali na yo papa oyo boza na ye bolamu asala yo ahonora yo alongola na famille ahonora famille na yo par rapport ya basi oyo po bale komona bazaki kitoko koleka yo ya Catherine mais alongoli yo na kati ya milieu wana abali yo kaka tati ko na ndaka ba parents ma memi yo sika obino lelo bozali te ko bosa bolamu wana te amen totala kaka ba défaut te mais totala pe ba qualité oyo mutu wana sale pa na ngai lelo mutu wana akomi ko dérailler mais faut la pousser na kapa na nzambe na banzambe te tala mokolo moko alo abimaka na libota na ngai baki alinginga papa petala mokolo moko ozalaki même pas na qualité ya kolinga ya mwasi par rapport à masolo ya baninga no bande koyebisa yo na ndenge ya mwasi azalaki mais ya mwasi alingaki yo siko zonga pilo banzambe ta lelo ndenge asali amankenga mais alingaki nga na tangu wana on azalaka na qualification mon côté tenzambe na lingiye Seigneur sala bolamu na kombo na Yesu kwa azanzambe ayoka kama bondeli ya ba oya ye tobike akosala amen oui maman le bien vraiment très important moi ouais ça c'est que là libala eza bande ko mingi ba message ko na radio post radio ke basi ma ke na mambo mais na libala faut que le malem nazo ngana yebsa be ko moko eke juste à passer avant maman zo maloba na ye na likolo balba nzambe na likolo ba eke to sala nzambe te par rapport à la circonstance de nos traversées. Mais naza awa naza éprouvé dans station moko ya passe. Zona maman. Mais na bande comme so bazona na niveau ya ngola bako kama. Ah mais ya ndenge azo sala boy. Ya ndenge azo bila nzambe. Donc na bande comme ko sala nzambe te par rapport à la circonstance. Bilobi à toutes les circonstances tombola o eza monene na nzambe. Donc nzambe akanisela biso ebele. Maintenant ba la maman na biso Mariana siko kota siko comme na ko inviter ba de dans la France. Nazo ba eke nzembo tuti koyemba awese wakabebeli oyebi bato mingi tokutana na bango juste en Europe mutu muso kuteleka na Europe mo oyebi passé na yiti oyebi te wapi pa ya uta mwasi musozo mona lelo mwaso kitoko minga mena kimbinga na ye azalaki ne lambate azalaki ne loko moko te liputa pamba pa sofa de papa mama soka bana libana ya ko bimate akosa na 4 jours makate po voisin pimile lipapa mais tala bolamu nzambe lelo elongolo na makanisi na nyoso pasi wana emema epai moko ya malamu soko fongoli garderobe okoma kotindika boye tangu fule meta kazo kenangola okobenga te bela zo bilora ke kabana Afrique mais sala ko kaba kwete batu musu bazana pasi oyo yo zalaki na yango alléluia donc tout ça c'est que là libala oza chrétien bazo bana mutu moko zala attentif au prendre quelque chose ou ça important na lo ba c'est que là libala kwete mangomba na nzambe eza composé na ba famille donc couple moi si na mobali donc soki na couple boza malamu boko servir nzambe pe malamu ya mwana moni ete ba église et on a ba problème au Québec église locale donc on va toujours pour la institution divine et au pas dans nzambe puis les institutions les plus anciennes ya Bible amen malobeza pa na nde papa tolo bala to kumisa nzambe te pona ba circonstances ya on azoko fortifier ya mwasi mona ebike kobanda février ou mars vraiment mitema ezana ba passe mingi mais tout ça total na psaume 105 na psaume 150 na verset 6 nzamba abi ono sozana pema kumisanga amen et tam susu lobi ndeko moko akunda maki tam susu après 2 jours to ebike to kende esika mosu ya passe kokunda ndeko mais nzambe ayebaki makambo wana lobiki na circonstance abiki ono sozana pema akumisanga même ozana hôpital même ozana mbetu na kati na ndaku monoko tam sezo ko fonga mateme comme ozopema kana kati ya motema akumisa nzambe amen même complication bana bakoza bazo compliquer santé zo compliquer mais kumisa nzambe po eza devoir o bapesi biso pa na nzambe donc tokoki kokima yango te tokoki kolukila yango raison te tant tokenda ba classe tant tobandaki kotango bien na ba o bazotanga tant bana pesa biso ba devoir bien tant bapesa biso ba devoir donc toza obligé à kosala yango parce que professeur azana posa na yango verset psaume 150 abi ono azana pema donc azana posa corriger amona ke bosali yango donc amona ke ngai na yo ya moso tozopema est-ce que tokumisi ye azanzambe amen yangwana lelo to mikolo eleki ba 2 semaines passées to lobela ki na tina ya
na tina yani incompréhension kati na mabala. Amen. Pourquoi l'incompréhension? Nzamba sala biso grâce to kokaki ko expliquer tam susu maki ya dialogue. Exalaki na kati na couple. Et tam susu makambo ezebele o ezalaki kati na couple ba cache ezalaki kati na couple. Et luklaka biso incompréhension. Merci maman na ngai mami Vasi. Tam mususu makambo ba arrière pensée ezalaki ou bien te kosangana na baninga o bible lobi ke kozala na bango te tam mususu ezalaki na kati ba couple na biso ngi lukla biso ba incompréhension mais comme azan nzambe na mawa atika ba oya etabi soki muta comprendre na 2 Chroniques 7:14 ado zonge pa inanga ngai nde papa ngai nde na pesa yo libala donc inako restaurer yango nako restituer yango nako renouveler yango alors azan nzambe lelo to ye lisusu alobi na biso sommet Jésus adoki kaka elongo na Yesu donc il faut to longa incompréhension wana kaka elongo na Yesu teta mususu yozo kanta okolonga yango na kisi okolonga yango na beauté na yo okolonga yango na kombo ya famille non na kombo ya famille belé pe bazo mabala mais tel mezalaki pona kombo ya famille ezalaki na condition moko boye donc mobali wana lingaki ya mwasi pona condition ya famille mobali wana lingaki ya mwasi pona niveau ya betide alingaki sans le savoir ok ezalaki bakisi esukaka donc ezalaka na moment moko ekosuka ezala moment moko ekopola ezala moment moko bakombo ya famille ekosila parce que ezalaki mandat o bazoki na bakonzi alors tant bakonzi wana mandat na bango ekosila bino pe bato bozalaki na nsima koprofite bozokele pe na chasseresse parce que mutu oyo abandaki kofournissir bamakambo yango aza su na esika wana mais yesu aza permanent na esika wana yesu aza standard na esika mutu akolongola ye aza te donc kiti na ye eza na remplaça te alors soki yesu nde atia yo kati na libala wana donc bokonzi na ye eza na remplaça te mais sikota mosusu yo ozwaki libala wana mpo yaya azalaki ministre député azalaki nganga mais ntango nganga akokufa donc moto abandaki kopesa makasi na libala wana akufi donc libala wana eke na kokauka ntango yaya azalaki ministre président député alongwe na poste wana parce que eza poste moko te eza continuel non eza temporaire ça n'est pas élection eza temporaire siko tango élection na ye ekosila tango mandat na ye ekosila ye alongo esika wana donc moyen akoka susu kopesa na niveau na ekopesa ekozala te komona ke libala wana ekomi koshite mais nzambe aza standard kiti na ye eza na bokonzi mosusu te aza na mandat moko te après quelques années aza kaka nzambe siko soki ye aza mokolo ya libala na yo libala no eza toujours na réussite yango leo toyi kolobela kaka Yesu oyebi kaka Yesu na libala soki bible elobi na biso ke Emmanuel kombo na Yesu eza Emmanuel nzambe kati na biso alors tolinga Emmanuel wana azala kati na libala na biso parce que libala eza nzela molai alors soki Emmanuel aza nzambe kati na biso donc niko bake toza na assurance mutu aza na assurance aotambola na autoroute azobanga te nzela molai mazobanga te ayebi ke soki epine toboki bakotinda mutuka mosusu ya kozwanga soki epine toboki montere ekufi bato assurance wana bakotinda assurance bakotinda car mosusu eya baremplace donc nzambe oyo aza Emmanuel soki aza na azotambola no na libala na yo te incompréhension koyi kozala mais akotinda baoyo ya ye baange bakende sikoyo namoni compréhension eza na couple ya mwana na ngai abikende loba na bango babanga te alobi yango alobi na biso na Jérémie 1:5 papa motangango nzambe akoprécipité baange ya ye aka bakende loba na bango babanga te na yebaki bango ava babima na mokili donc nga nde nasangisaki bango ya Estélike na papa de Chino te ya mwasi kobanga te même yo kutami na France papa de Chino akutami na Angola te ninga nzambe azala Emmanuel kati po azomona bacirconstance oyo bate kobanga te amen Jérémie chapitre 5 chapitre 1er verset 5 natangi na Bible ya français Bible na ngai ne papa zotanga ya mwasi partager invité pe ya mwasi musu papa mususu poto kwa kozwa ensemble amen totangi avant que je t'aille formé dans le ventre de ta mère antes que te formasse no ventre da sua mãe je te connaissais conheci-te et avant que tu sois sorti dans le sein antes que saísse da madre je t'avais consacré santifiquei-te j'ai établi le prophète des nations e fiz-te ser o profeta das nações
Amen. Alléluia. Antes que te fosse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amen. Amen. Do yango tolobi soki Emmanuel o azanzambe azanzambe kati na libala na yo ya lobete na comprendre que incompréhension ekoti kati na couple wana mais bonenga te pour avant tout bino bosanga na bokoma couple na yebaki bino. Amen. Donc avant bokota na mabumu ya ba mama na yebaki bino donc lingo loba na couple moko Amen. Zamba za na plan déjà établi depuis le commencement pour la libota. Oui, le dernier couple la maman na biso Esther na papa relique. Alléluia. Nzambe aza toujours na ba plan. Nzambe aza toujours na ba plan. Ndenge mona pasteur na Damien isa sa maman. Ok, Nzambe aza toujours na ba plan. Amen. Donc ayebe que maman Martine a à côté kuna, papa na biso Damien a à côté kuna, mais un jour na resangsa bango na bango na France na mboka pa. Même il comprend, même intercalation ba viser zalaki, même na wonjone ya roki banai ko mama. Mais Nzambe alobi non bango ba kokufa te. Pour bango baza na mission faut basalela nga couple wana, baza couple ya pamba pamba te. Donc baza ba trésor na ngai. Amen. Alors couple wana même na roki ba ko boma ba bango ba kokufa te. Amen. Vise zo bingatete bango fo bazo po fo bakene côté ya Congo na ngana mboka na France. Pour promesse Nzambe zaki na kati. Ezali kati na bango. Donc avant to ba bima na mokili Nzambe ayeba ki bango ke baza couple. Alléluia. Mais même sous lelo na kati na église bazo comme est-ce que bango baza couple? Avant yo yeba ki aza pasteur, avant yeba ki aza mama Martine, non baza couple. Na formation ya mokili tam Nzambe asalaki. Nzambe lobika avant to ba bima na mokili na yeba ki. Et puis na bongisa ki bango ke bakozala couple. Alors lelo Nzambe concrétiser yango baza couple. Pour la nuit, on a doute. Maman, zo que très bien. Azaka Nzambe. Mata. Kaka Nzambe ne mutu aza solution aza Emmanuel. Koko ta doute na couple na bangote. Ligande yo pe o seme Emmanuel na couple na yo. Amen. Ozo pe resiti ozo mona pa na bango. Donc maman lingo Emmanuel ta ke yes ba sema kai. Ba sema kai ko sema. Ba yamba kai ko. Oya no bina zo beta porte. Omo Nzambe oyo yebi na El Shaddai. Oyo yebi na Sabaoth. Kaka yenda aza Emmanuel. Amen. Mais quoi aza Emmanuel na tampo biso to linga za la kati na biso. Alors Bible lo bita yaza kati na biso comme Emmanuel. Tango yaza Sabaoth donc tango yinde biso ya telemi moto asuka. Mais comme so to bite to linga tema moto asuka to linga za la kati na biso. Oso yaza kati na mutuka akokomisa biso tina destination. Amen. Donc on a assurance, on a taxi, on a akokomisa yo. Tango ko kufa na nzela habite ngane assurance, nga assurer na yo. Naza na yo elongo. Ko banga te to okoma. Maman, oui, question de l'assurance à Mokili. Tout ça, la confiance dans que neige et le poids. Quand tu vas dîner au bengi aïe. Mais, bon, mon zambe, on s'est connaissé. Amen. Donc, plus fort. Mais nous, on va couper moko. Ce qui est le moyen de zambe, vous s'approchez pas en zambe. Mais compréhension, c'est la cause. Absence en zambe, dans le couple. Ma première besoin la couple à cause absence en zambe. Vous attachez dans zambe. Mais c'est le couple, mi maman, ben la telle en zambe. Ben la toujours tourner regarder pas abattu. Papa na sala nini. Papa tali bala na ngai. Donc on doit poser que le voyez ça vous dit bango soit là problème oya bango. Oui mais yo osui grâce, osui osala papa ozo ke koyebisa. Osui grâce osala mama ozo ke koyebisa. Mais ça yamo to bi ke libala eza ko ute pa na zambe. Eza kamba kisi eza kamba ba dédomination suki ya ba famille te ba komba famille. Pour ceux qui zala ki pona bongo papa. Esther na Bible oyo alingaki abalatu azalaki niesi cousine ya Mardoché alingaki abalate. Aza une orpheline. Azalaki une orpheline, azala maman te papa te. Donc les balles les a faveur ko ute pa na nzambe. Tant yo ba associer nzambe. Ya mo siko mona te ke pona kitoko ya mwana ozwi libala. Komona te pona kitoko ya mo zo manquer le papa. Komona te ke pona nos en Europe za privilégié pour la base ya mo zo manquer papa. Non. Mona ke libala na yo isa faveur on nzambe asali yo. Pour ce qui pona faveur ya nzambe te. Est-ce que la linga ozo libala te? Rita linga ozo libala te. Rita bota na famille ya Soni. Est-ce que déjà ça orpheline? Nana ko pesa ye kabelu. Nana ko pesa relaxer savoir vivre. Nana relaxer yango. Mais lelo ça na ba nebele ba yebi savoir vivre baza mabala te. Exact. Et ça na ba no baza na ba papa ou baza ba vrai encadreur. Mais baza na mabala te. Est-ce que bazala ki orpheline? Azaki ni kovanda na azalaki neve ya papa na ye Mardoché. Mais azwaki libala o lelo ngai na yo toyebi kazaki mwasi ya mokonzi. Donc libala eza associé nzambe kati na yo. Amen. Bazaki famille oyo soki tribu oyo bayebaki nzambe. Te Esther. Bazaki ba juif. Oui.
rythme tolaki moabite alors soki mpona baqualité ya mabota rite Esther alinga ozwa libala te yango si bosana nano baqualité ya libota na yo papa nanga bosana baqualité ya libota na yo ta mosusu lelo ozomanke mwasi na yo mpo yo oza famille quelqu'un yango mwasi ta mosusu ozomanke mobali na yo mpo oza famille quelqu'un te eza yango te libala euti epai na nzambe oyebi mpona kombo ya famille mobali mopa koyi kotika wana parce que alembi aza mutu alembi bamankima yo mwasi molingi kolamba te yo mwasi molingi songi yo mwasi mwana mobali na yo akoma kozanga ye respect na balabala kaka po yo lobaki kaka po yo salaki bo kaka po yo longola bilamba partout po nini akoloba na ngai nini famille na ngam te sala ye akoma bongo te respecter mobali na yo respecter libala no eza na tango o moko azozela yo obima po ya kota amen ya mwasi komona libala bongo te respecter mobile na yo comme ça na buya bat oyo zo ke longola bilamba na libanda eza bien te surtout biso bana basi to mema Yesu na libumu to bimisie na mokili yango to bite na biso kaka nzambe nde elonga obita mo comprendre que nzambe nde elonga to ko longola bilamba no partout te jamais partout na ko longola on a hôtel no so mondo ko longola so bozana papa oyebi ke nazala papa lelo tokotaki na Hilton lobi tokota so na Madrid lobi tokota soki na hotel Palace doki na bakombo ya hotel oyo ba grand hotel bozala papa eza normal mais siko lelo tala yo moko esiko za osala kango na banani okenda kolonga bilamba na banani po nini yo za kombo etel papa ko banga po aloba soko lobi oyebit famille na ngam te sala oboy problème papa po yebi ke na mutu na kipaka famille na yo donc okuti ko sakanela ngai te même confirmer ka inga quelque part sika na kangami yo za obligé à ko supporter ya fifi non asa obligé ya ko supporter te yo olinga kiye pona komba famille to linga ke po osepela kina amen alors comme ça na buya ba oyo zo mona kuna amen oyebi nani roi Assuris akomisaki Esther na gu oyo alingaki amona na ndenge nini papa ntango Esther akotaki na maison royale avant kuta na roi ezalaki na bato oyo bandaki kobongisa bango mpo bayebi ke roi alingaka mona basi boye alors ntango bavierge basi wana bakoti bato bandaki kobongisa batie bango bakabelu batie bango babote bamakeup batie bango mpo bayebi ke roi alingaka mona mwasi azokoshine donc mwasi azongela donc mbongo ya roi mutu esombaki babote batableau de beauté oyo babongisilaki Esther amen donc ntango Esther akotaki nini eloko moko te donc akotaki kaka ye na nzambe na ye manuel kati na ye alors nzambe wana sikoyo ayebisi bato wana oyo basala bacour wana alibobongisa ye ntango babongisi ye ebima siko plus ke ndenge roi alingaki amonela donc ntango Esther abimi liboso ya roi ezalaki mbongo ya Mardoché te oyo esalaki Esther angenga bongo ezalaki mbongo ya roi apesa na bato wana bosomba babiloko oyo bobongisa basi oyo bakokota alors Esther azwaki grâce wana ntango siko mpo ozwaki grâce wana mozalaki distrait mais esengo na biso ndeko akomela biso na 2 Chroniques 7:14 ozalaki distrait mais comme comprendre donc eza tarte nzambe aza nzambe ya restitution omoni libala oyo pedraki mais ya papa na ngaza quelque part comme ozwaki grâce wana mais ozwaki distrait siko comme comprendre yango tezonga pa na nzambe tolobi kaka nzambe mama kaka nzambe omoni bana nzambe solution ezate et puis espoir moko ezate pourquoi ça va bongo omoni moto apesaka mo importance moke na oyo aza nango eza na bato mosusu bazo négliger basi ou mwasi na ye na kokoloba mwasi oyo aza na possibilité ya komema mobali na destiné mobali bazo négliger mwasi oyo akokomema mobali na ye na destiné yango fo okumisa papa molende comment va se quoi papa molende aza papa oyo donc azomemana na mama eme molende na dimension moko amen oteli mama na biso sterilique mama na papa na biso destino donc bazo que toujours ba conseil à Bunzambe donc tant que la Bunzambe de l'école baké autant le logo la pasteur Damien maman amen na maman na biso Martin donc on dirait ba tu soir na kati au moins bango va porter problème de l'église pourquoi bango va aller à la paix amen l'église nous a pas problème pourquoi couple va la péter pas la péter mais parce qu'on a hypocrisie moi ce problème ma donc bango na mosala nzamba yes ça veut dire pour la bango commis donc au moins ba to basola kiti mais tant yo beti porte moi maman évangile c'est ma quoi ça on a des amabe
wana ndeza mabe makasi po obenga no mama te po benga no papa te mais ce comme on évangéliste makwa ye a sonné babenga na bakombo na bango donc il faut comprendre la batuna na eza pango na benga ngai te wana eza suli balate ce comme de bozo fi fela bongisa po ya wande lo kwa mabendo ba no papa c'est ça donc tant bozo sala bongo na nifa ndemo ko comprendre que faut bongisa libala c'est la dialogue so mo le mozo marché mais malheureusement ça mi bali mimba kwa basi monson pour bana basi toke na restaurant toke leto za msombali azanga papa na mazali ba bitu o ba comme ça singa boke pasa bilo mi bale bo vandi bozo le restaurant bozo tala na kati ya miso mutu mwa boto na kati ya miso ende ni basi ma tolo bela yango donc ça veut dire que biloko eza très important bon dialogue ezala mais muso za auto solo muso la kate na koti kaka mama atro mama olambini mande siela kana mesaralia sofela nga kwanga chauffeur câble vous avez solaté donc on a déjà dialogue est à base dans le dialogue nous est bien bon on a beaucoup le peu liboso au temps la paix malamu donc ça veut dire que tout ça là tant on peut partager ma comme on so mais c'est important maman et là on le c'est important ma casse mon devons aller là comme quand on a mon bali azo ba valeur na azo na moi c'est tellement azo na la kachanda azo ba valeur na été mais ce que yo bato bazali bana baba mais yele au moins so na za ngo on va so mikiti saki ako profiter na mayele donc on doit comprendre te ndenge nini akina ko talibana na ndako wana donc on comprendre te muso batali mwasi na ye batali sika papa ozokende batali ya mwasi mutu ozokende ko bomba makane na bakash cash batali mobali wazo mais oza ba mfutima bato beza ba problème à famille oui muso beza ba problème à famille te comment na ngo muso beza ba trône comment na te ko sa kitoko comment na te ko nazana kati ya isuki na kati ya bandale naza mwana gombe naza mwana bandale naza mona alvalade na mona mate ko mona côté eza ba ba mfuti mais eza ba trône moko ils ont réclamé que yo la ça oser lombe na kati ya ndako non mais lombe na kati ya ndako eza ka Yesu Messia et lombe na kati ya ndako eza ka Yesu Messia comment na te ke pona ngala za mona bandali ya za mona lot de bar mais na kati ya lot de bar mutu abima ki afanda ki na mesa bokonzi amen na kati ya lot de bar mais fiko sheka abima ki afanda ki na mesa bokonzi comment na te ke mobali wala pa auta na lot de bar comment na te ke moi sur pas auta na lot de bar te auta na lot de bar mais ko comme sur la destination na yo amen parce que ça na faveur ya nzambe amen maman amen donc nzambe alinga ke ozwa na lot de bar pour pas toi comprendre que ya nzambe pourtant yo ozwa na lot de bar ba comprendre mais muto abima na lot de bar tala le lot esika ba koma na maison royale te pas nzambe donc la Bible le dit que azora na likolo akitisi na sabi azora na se amatisi ya mona kenda ki ko luka yo na kati lot de bar omoni ke atika ki ba gombe atika iso akeso na bakisenso bakati mona yebite na biso na ngolo mona atika kendo akenda suku na kikolo na sangolo zaku akena sangolo zaku akenda na ba roche ba kuti mwa ba montagne de soko meki bo glisse okei mais papa wana bozo kamwa donc akenda ko zoye kuna non eza na faveur ya nzambe parce que nzambe ndaza kolo libala yenda za Emmanuel asimbi alobito ke oya yo azakuna Maman, est-ce que madame peut ça va? Oui, na zala ba petite sœur na baza. Tant peut tous qui fiancé na pa ma kuma bazo ba mais bazo ba ya joli to comprendre. Et ça ba donc mo ya bien vraiment kuna banda lo ngabite ya na bien de hier. Ya joli fois na lititi. Kuma ka po yo zo loba. C'est ka za lititi mo ko o zo lobi. Ça ngabite za lititi te. Mo lititi mo suko za nzambe te. Nzambe yebisa ki David tuko ki lititi wane ningani. Ndetanga ngo yangwana nazo sala na yo amen amen donc ce qu'on peut dire que les titres sont ningana na motema na ngana bien donc ezaye amen amen ce que yo mona te ke pour ça kati na lot de bar te on va venir lot de bar donc il na lot de bar bima ko comme na maison royale maman il va tout ça ba te ke ba jise makoma hotel lot de bar de moi témoignage la vie ce que tout ça me contrôler quand na témoignage ya lo lot de bar no comme na zandu to on kana témoignage pour lo lot de bar obi esika kuna on va to habiter kuna te bobo sana wala mutana habiter la fiancé na ya habiter abana lo bane na ndoto ba ko ndoto na lot de bar ba tout ça kama mama ndoto bane ndokite na zo présenter na bi yende fiancé na ngaka la ta pesa nkarabia yo ozo ben consciemment te consciemment na za ko la te le lopi to koma pe bo 15 to yebi bo moi to tuma photo na lot de bar ça les a ba témoin maman ba bobo ça ba loba témoin na lingami papa la ngeli otina mama nga Marianne donc ça ba témoin oculaire baza ba papa na ngabe baza ba témoin kati makambo maman obi na ngelo belo moko obi entre moi si on mobali moko na bato bon na bango
bamisu barata bato a destiné na bango po ani batala bango na misu naturel la kati ya lo de bar oh oui mi moto lo de bar za ndeni veste alata 52 mais oya yeza 64 omona poleto ezobeta bina awa. Meu irmão Fernando Paulo, muito contente de te ver na linha. Minha irmã Nanda Silva. Ozomona bina epoleto vai mama. Partilha esta mensagem. Ebeti awa ebeti awa. Mais mutu za lo de bar. Mais on va mutu a destiné na yo. Ozomona mama. Même David tant grâce à Nzambe ke localisé na Zamba mama pour akè na maison royale. Auta kla. Na banyama. Nyama koboko la banyama. Solo banyama mo so bona ke oyo pena la moni. On va dire que destiné. Amen. Donc quand la mobilité moi sur le mobala na mission naturelle. Amen. On va faire moi zéro faute, j'ai un minga. Bataille évangélique. Mais bataille évangélique c'est pas bon ça on va sur mobala. Tu vois moi sur ba ko nini mobala mabala na ye, Yesu akoma makangu na ye. Donc esa salité là yo moi. Esa salité moi nzamo za na makangu. Ozana makangu libanda po non, il faut ça la bataille bloquer ngwana. Siko monte ke makangu bokuta na aneta unyosi ya kobombama papa na ngai mvumbu umwati bokuta na ane ya kobombama ya mvumbu yetia Monica umwana ati makangu bokuta na ane ya kobombama mais soko zana mobile na yo ça c'est soko zana mobile na yo jamais okobombama. Amen. Même butu même moi partout bokozala bozala bino à l'aise ata batu ba moni bokozala à l'aise pour aza mobile na yo. Amen. Bible lobi c'est toté yango nzoto eza marchandise te. Ndeko nanga Chloé. Ya Chloé nzoto na biso eza marchandise te. Donc fona ke koteka yango partout pona lesa mama. Fona ke koteka yango partout pona lesa baleki. Wabi ba makambu o salama na ba vie. Tangu wana msusu ndeko ya mwasi papa ebaki nzambe te. Oteka kinzoto na batu mobo. Lelo so komoni batu wana. Donc ozonga toujours na 2 Chroniques 7:14 kolela. Nzambe na comprendre. Donc oyoka mawa ya nzoto na yo. Soko yo ozala mobile na yo te komona ete pa uta na lo de bar. Ozala mwasi na komona ete pa uta na lo de bar. Alléluia. Ozala capacité ya kokomisa yo lokola basi ya maison royale o bazotia yo na mbuteyage na nzela. Partager. Luka incompréhension na libala na yo. Libala eza malamu. Libala eza pona quartier Alvalade bungu tuki bandalité na yebi ba kombo ya ba bombete na yebi ambote. Na yebi ba quartier te mais ba quartier wana abie so ba benga ba mot fleuri so te. Libala eza pona kuna te. Donc nzambe alokotaka mutu parce que mingi papa te yango nzambe asala na kati na fulu te mais orbix sa fulu te mais orbix sa nde mutu kati na fulu. Oui maman eza nde mwana omoni meme so teli bato babika na nzela na Yesu mama ota bato ba Bartimée bazo accompagner fulu maman mais fulu ebika te place moko te na Bible bi fulu ebuka mais bato Bartimée abiki moi so tanga makila na kati ya fulu bazo benga na ye mais ya zo ki lobiko. Donc moi so wana ebaki ke ezana possible ngai na récupérer et c'est moi on a la bouche yango soko zo na Yesu na révélation kola na te pote pasteur wala to apôtre wala to évangéliste to bana na parole yango soko ko vivre libala na ote comme libala ya yaya comme libala ya mama comme libala ya camarade vivre libala na bino na révélation ya yo na mobali na yo. Amen. Ko vivre te que maman na ngapa na ko vivre boy papa na yaya na ngai pité vivre libala no na révélation ya Nzambe par rapport ya yo na mobali na yo. Possible yo ke bokozala bien na libala na possible la nini maman na ko vivre peut-être koko ya kufa na libala te maman ba kufa na libala te ase divorce ozo ko maman et pourtant msope maman na kati ndako azape na ba misuso ya yebi ke bazape ya papa wana te ko yo tango so vivre ne tie e ko frapper yo ba hôtel ya famille e ko accompagner yo mais so yo associé Yesu na libala na yo donc ça veut dire que e ko permettre yo te o vivre le la maman e ko permettre te o vivre la koko e ko permettre yo te pourquoi bango ta musu balaki na ba o balaki libanda alina kata libanda mazana trop ko pena na libanda vous comprenez o ça va abomination o libanda ensemble nanga belo comme à passer pour comme la presque 5 minutes aussi ça peut être la prière nanga ba que cause na makangu libanda na zo na mutu mo zo na ngai na zo siko ka so to kati to bien amen tikaye pourquoi Bible lobi na ngai les adultères donc ben cobiste aux adultères non entraront no règne du ciel batone kobo donc ça dit tellement dans la makambu le bani ngoma ke ozo sala ekobo et le ngoma ba tellement so dans l'église makambu so sala pour Nzambe faire sorte na yo ozake quand l'enlèvement le trompette sonnera donc yo matate bon et maya Yesu ekobenda matitité ekobenda kaka ebende alléluia même au kabela tamu ifole ba veste yango te okocho bokoza Nzambe okopambola na principe a donner na kopakola bafuta te ndeko na ngai soko za moto oza mobile
oza makangu misatu mine libanda oza mwasi oza mabali mibali libanda na ko yebisa ndeko na ngai bongola motema na yo abandonner bango lelo Bible obi soko ki mongongo na ngai ko kanga motema na yo te soki te kana trompette sonnera obina kana obi l'église oyembela na yo Nzambe oza Kristo soko zangi église comme na mapo yo yete mais soko continuer ko sala loko wana oza moto na kobo Bible est claire moto ko ngona ngwa zate les ekobistes ba kokota te alors na bana ndeko moto la parole la jugement te ya condamnation te mais tu dois beta sonnerie afin que o abandonner pour o hériter beaucoup c'est ensemble ya Christine pour to hériter beaucoup Nzambe sene na biso kaka to banga Nzambe to tia Nzambe kati na mabala na biso yango wana tokoyemba mwana so na meso ate moko ya ri papa yango tokoyemba ya sofite mo partager ya na ngai partager merci surtout na Kikongo partager on va na Kikongo ya amen 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 ya moi si partager on na Kikongo et puis bandeko ozo na tout to prier to boza moi c'est on bali ko simbani bozo monde na basije boza prêter na vida abundante Deus faça bondade Deus faça bondade que as portas se abrem mais que haja diferença do dia de ontem e para que no dia de hoje evangeliste merveille motona Nzambe Nzamba sala vraiment bolamu Mama nanga Mariana Ngombo posa motema Nzamba akokisa yango na kombo na Yesu Messi. Amen. There may be a lot running through. Evangeliste ado na mboka na États-Unis. Papa merci. Nzamba sala biso bolamu partager. Nabi ke Nzamba sala biso grâce. Ba couple bo simba ne pas bozali. To bondela bandeko na ngai ka ozo tumisa libota la bino. Soki wana problème dialogue. Bona problème osola kate. Bona problème ya moko tumisa bino. Obosa na tende ko ngai bondela osimbani Nzamba sala na belela Nzambe na ngai kino akoya nola ngai belela lela Nzambe na ngai na belela Nzambe na mawaye na belela Nzambe na ngai kino akoya no kati alibala na luka Yesu na ngai na luka Yesu na ngai na luka Yesu na ngai kino akoya nola ngai belela na belela Nzambe o belela Nzambe na mawaye na belela Nzambe na ngai kino akoya nola mokolo ya lelo na luka Yesu na ngai na luka Yesu na ngai na luka Yesu na ngai kino akoya nola ngai belela na belela Nzambe na ngai ya belela Nzambe bondela banda kobona ne ko ngai wako ya nola simba papa bondela beba li bana wepo na Nzambe bondela kangare show bondela opengete te tali akota na libala na yo Nzambe na belela Nzambe na ngai kino yako ya banako bondela ne ko ngai bondela yebisa Nzambe lo Nzambe ono sezala ki transfert kati na libala na ngai Seigneur esika bazwaki libala na ngai ba transféraki yango quelque part papa na ye epai na yo na ekobelela yo na récupérer libala na ngai na bandi ko récupérer libala na ngai ya mo si bondela no ba transfert wana ezongela ba oba bongisaki yango transfert wana ezongela ba oba bongisaki yango ngana récupérer libala na ngai na récupérer respect o nazalaki na yango o elongwaki epai ya mobali na ngai na eko récupérer respect wana o diable alongolaki na eko récupérer respect wana o na longolaki epai ya mwasi na ngai Yesu sala faveur toza na posa na yo na mabala na biso toza na posa na yo transfert ya moyini ekweya au nom de Jésus transfert ya moyini ekweya au nom puissant de Jésus transfert nyonso mokonzi o diable asalaki oyo alongolaki harmonie kati na libala ya ndeko na ngai Yesu
transfert wana ezala suspendu au nom puissant de Jésus. Harmonie à libala ya ndeko na ngai. Seigneur, ezala certaine au nom puissant de Jésus. Ezala certaine au nom puissant de Jésus. Instabilité nyonso oyo ezalaki seme na couple ya ndeko na ngai. Toye na kombo na Yesu Mesia. Instabilité wana epikwama au nom puissant de Jésus. Instabilité wana epikwama au nom puissant de Jésus. Oh Yesu, yo lo bieza malamu te. Seigneur, yo lo bi mwasi na mobali basangani bakomi moto moko. Oh Yesu ya kokeka division kati na couple. Ke mwasi azala na gauche, mobali azala na droite. Nzambe epikwama au nom de Jésus. Epikwama au nom de Jésus. Tika ete faveur na yo, esangisa bana na yo nzambe. Tika ete faveur na yo, esangisa bana na yo. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Papa na mokanda na roi, libote monaki, ete mai ezalaki bololo. Nzambe Elize moto na nzambe, atiaki mungwa. Seigneur, yo monaki mokilezoke na kokufa, yo sopaki makila. Nzambe tika ete osopa makila, na couple ndeko na ngai. Ozali restauration, makila restitution Seigneur, makila renouvellement Nzambe. Esopa na libala ya ndeko na ngai, esopa na libala na ngai Jésus. Makila ya renouvellement Seigneur, makila ya restitution. Eloba na mabala na biso na kombo na Yesu. Na tango tozo bondela, Nzambe makila na yo eloba, makila na yo eloba Nzambe. Oh Yesu na ngai, Yesusa nyonso, oyo eza seme, Seigneur na bakoko na biso, na bapara na biso, oyo ezo reklame mabala na biso, mosisa wana epikwama, n'est-ce pas que yo lobi na mokanda na Matie, oyo loni te sengele epikwama, Nzambe yo oza Nzambe ya harmonie, yo oza harmonie kati na couple, tika ete mosisa oyo nyonso ya réclamation Nzambe, oyo nyonso ya incompréhension, Nzambe elonga kati na bakouple au nom puissant de Jésus. Seigneur, toseni restauration, toseni restauration, Nzambe yo oza maso, olobi na kala mokanda na Esaïe, oh couverture ebandaki kozipa banation, Seigneur yo opi opasola yango, tika ete na tango Nzambe, oyo nyonso ezalaki couverture ya échec, on ne soit qui couverture à divorce, on ne soit qui couverture à incompréhension, on ne soit qui couverture à chez terrestre. Ebanda kozika na kombo na Yesu, ebanda kozika au nom de Jésus, couverture wana zika au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yesu telema Nzambe, yo Nzambe pona divorce, yo Nzambe incompréhension, kota na libala ya ndeko na ngai, kota na libala na ngai, kota na libala ya ndeko na ngai, kota Yesu, kota yo nde Emmanuel, yo nde Emmanuel, yo nde Emmanuel, yo ndo Nzambe kati na libala, yo ndo Nzambe kati na libala, Nzambe simba bako ya yo, komisa biso tina destination, limitation nyonso ya libala, limitation nyonso ya libala, Nzambe makila na yo, ebanda koefase yango, makila na yo ebanda koefase, limitation nyonso ya libala, maloba nyonso ya bololo, kati na couple, Nzambe makila na yo ekota, makila na yo ekota Seigneur, maloba koma ya sukali, maloba koma ya sukali, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh caméra nyonso Nzambe, oyo lokalizaka bakouple na biso, caméra nyonso ya nord, sud, ouest, l'est, oyo elokalizaka bakouple na biso, Nzambe ekuta na mopanga na yo na tango yo, ekuta na mopanga na yo na tango yo, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, caméra nyonso Nzambe, oyo lokalizaka chambre na biso, oyo lokalizaka chambre na biso, Nzambe pona kotia dégoût sexuel, écoutez na mopanga na yo epanzana, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh Yesu telema, Yesu telema, na kombo na Yesu, Yesu telema, yondo longa na Golgotha, yondo longa, ozwa elonga opesa na eklesia, ozwa elonga opesa na eklesia, eklesia ezali ngai na ndeko na ngai, Yesu tika ete totato la victoire,
tika kitota la victoire na kombo la Yesu kombo mokotela mokili eleki kombo na Yesu na bakombo nyonso na mokili kombo eleki kombo na Yesu ezali te ya mwana Philipien lobi ozwa kombo koleka likolo bakombo nyonso Philipien lobi na kombo na yo mabolongo nyonso kofukama Nzambe o nani atelemaki comme homme fort na mabala na biso na tango na kofukama au nom de Jésus abanda kofukama au nom de Jésus Alléluia kumba mama santu na Israël kombo mokote eleki kombo la Yesu biso to adoré kombo la Yesu aux raison ya après-midi alelo aux raison ya couple ya mwasi yemba la biso yemba la biso yemba la biso yemba pesa libala no pana Yesu na makombo nyonso kombo nganga mokote eleki kombo la Yesu succès na libala na yo progression na libala na yo amen 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 kitoko tikana yembe na ye papa na ngai Gabriel Kango Sha na kombo mokote kaka kombo la Yesu na sala mabele na libele awa pena likolo yango tangu ifwe na koyembela kaka Nzambe même libala pa na Nzambe yango lobi ya Lea Simao cha Yesu azala Emmanuel kati na mabala na biso papa na ngai mena mema Yesu wali bala pa na Yesu tamola ne bala na Yesu oko sepela ngola tangu ifwe na sepelaka mama Yesu tomba mapona libela na mabala na biso tomba mamo santu na Israël tomba Nzambe malamu o tika tombo vide Jésus tomba nazokamwa yo za kovanda natombo lio za biso telema nazokamwa yo za kovanda makambo ya nzamba sala lio apeso bilamba apeso libala apeso bana mama na ngai apeso ndako okobamela fongola okagenda kuna fongola Jésus otikala balamba sosa mobimba te mpona bino so balambia bazokontrole misuni lelo obolaba misato obolao ya moto telema tomba mamo santu na Israël rédempteur ya mabala yo noza restitution o Nzambe oyo ko restituer na tango tomba ma Jésus nasepeli mpona moni botelemi telema bino na Nzambe nani akopesa libala boye soki Nzambe te kosala fiete bini nani aloyendo sala machunda sala fiere ko papa sala fiere amen Nzambe partagez tokomi na suka Nzambe aza malamu mingi Nzambe aza malamu tembesili toyebisa Nzambe na longi tembesili amen po ya longa na Golgotha partagez message partagez message kaka Nzambe tia na pratique eloko moko te okabula biso na kaka respect na libala na yo servi papa malamu papa servi ya mwasi malamu respect na réciproque multiplier amour toyoka libanda te me toyoka maloba na Nzambe elobi nini to pratique yango tokomona ke tokozala balongi kati na mabala na biso tekolanda no kisi te kisi ekokola soki ezalaki bwaka yango loba Emmanuel na tio kati na libala na ngai po yo olonga Nzambe tembesila olonga na ngoma na Golgotha papa na ngai eliote bina te mwa mokeko papa oleye sanoki tangu ifo ya bovanda te nakobine na susu nani soki kolo te po ete biso tolonga papa na ngai Alvar dia mama na ngai Alvar aza champion na mboka na France mama na ngai Alvar mama Maria Nzambe apambola bino lomololo amen. tokobondela papa aclôturer Nzambe la commission na tondi opoza Nzambe malamu
na rendre gloire kolobete nkolo yo kosaka te. Moto moko atiaki misala na nzambe atiaki matoi pona kolanda biso. Nzambe biso to utie pa na yo to zwaki oeza ainsi de l'Éternel pe bomoi. To pesi bomoi na libota na yo nzambe. Epai oyo koswana ezalaki. Epai oyo incompréhension ezalaki. Epai oyo esengo libala etikalaki lisusu te moi na yibaki esengo wana me nzambe na kombo na Yesu ozongiseli mabota. Yawe na kumisio na tondi yo. Yawe na bikama zona wesika na mabala nyonso. Tokutela bandeko na biso mercredi pour te partager encore, pour te bondela encore. Qu'on permettre te moini akota nzambe ayiba abebisa. Pour te contre le divorce nzambe, pour te bebisa destiné à bana. Lokumu kembo esonge pa na yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Yimsa mama sala sulu kwa papa. Amen, amen, amen. Tokomi na suka ya mwasi na sepeli na présence na yo. Eza makasi ta nyonso pa ina biso to senga bolimbisi soki mabemo ko lobamaki mais posa nanga ezali ke bosenga na ba pardon so kanda mo ezaki ya mwasi senga papa pardon papa senga ya mwasi pardon totala ni psom ente le bito za na bangote banani o bazolinga ba baby salibala na yo ya mwasi papa ozolinga po baby salibala ya muninga lobate na comprendre nazaki na ignorance mais ce qu'on a comprendre na osala ngote nzambe limbisanga ya mwasi neto aussi sa lamba bongisa chambre bongisa nda papa na ngai supu bien papa na ngai kota loboko na pochi bimisa beauté ya mwasi na yo ezo dépendre na yo ya mwa pe monsieur zoluka ba incompréhension mais comme to lobeli yango na ndimi sikoyo kota loboko na pochi bimisa pesa ya mwasi papa na ngai Raphaël nzambe asalo bolamu na mboka Lyon papa na ngai Raphaël Makunda mena fati na suka na papa na biso mameki joie nzamba sabno bolamu partager message après midi alelo bon appétit ba papa bon ma biso na ba restaurant ba mama petant tozonga lobby après dimanche la dit que ba soupe ya malamu ezali vraiment papa na biso Samuel Panzu nzambe asala yo bolamu nzambe asala vambola prophète Samuel Panzu na mama merci vraiment la présence na bino et puis tu as flatté ton so boleka na média nzamba pambola bino prophète merci merci bye bye amen bye bye